voulais vous montrer la vraie médecine, hein? C'est-à-dire que l'usine, la santé. Pour ceux qui souffrent, soi-disant, diabète, pas d'autres maladies, il y en a tellement beaucoup, hein? Mais principalement, comment je vais dire ça? Qu'est-ce qui empêche le peuple africain qui souffre, la maladie qui est en train d'emmerder notre peuple? C'est diabète, hypertension, foie, les reins, tout ça. Donc j'ai fait cette vidéo. Cet arbre-là, au Congo principalement, ça s'appelle antitonnerre. Les gens disent que c'est un poison, mais moi j'ai fait la vidéo pour alerter mes mamans qui sont en train de souffrir d'hypertension et de la diabète. Tout le temps. Donc on est fatigué en Europe d'envoyer l'argent. Ah non, diabète, moi aussi, tension, regarde. Antitonnerre, Benza Bwandi Tiango. Beaucoup d'entre vous ont grandi dans la peur, comme si on disait que c'est du poison. Mais ça, c'est un vrai sandwich. C'est vraiment, mais vraiment, regardez. Donc, pour ceux qui disaient que c'est un poison, si tu le manges, c'est un foie, tu vas mourir. Voici le remède parfait. Je dirais pour la diabète, hypertension, maladie de foie, les reins, tout ça là. Voilà, rien que lui, il fait tout. Donc j'ai pris le temps pour faire cette vidéo. Parce que même en Europe, beaucoup de nos papas, ils souffrent de cette maladie. Donc j'en mange, vous voyez, hein? Comme mon saucisson, quand je mange comme ça là, ça dit, oh j'ai problème de sucre dans le corps. Voilà lui, il diminue la dose. Donc je le mange comme ça, vous voyez, que ce n'est pas du poison. On nous a tellement berné pendant des années, pendant des millénaires. Donc j'en mange, là, avec ma joie, hein? Je parle à mon frère. Tous ceux qui sont partis dans toutes les villes européennes, qui souffrent du diabète. Voilà, vous pouvez passer la vidéo. Donc je vous dis ça, vous le mangez comme ça là. Hein? Que c'était du poison. Mais que je meurs. Hein? C'est une fleur qu'on ne mange pas. Regardez. Vous voyez comment je mange ça? Tellement bon. Donc je voulais dire ça. J'ai fait cette vidéo là principalement pour ma famille, pour mes parents. Quand je dis ma famille, le peuple nommé, de partout où ils sont. Vous avez ça dans vos jardins, mais vous cultivez ça comme des fleurs. Ce n'est pas des fleurs, c'est la bombe atomique. Hein? Le vrai médicament, quoi. Vous voyez, hein? Donc voilà, je voulais faire ça pour vous. En ce moment-là, au moment où nous sommes attaqués, voilà, réveillez vos corps avec la joie, vraiment partagez partout. Dites à vos parents, mangez ça naturellement. Le divin est dans tout ce qui est nature. Le divin n'est pas dans la transformation. Tamampong Toulendo, il a caché tous ses secrets dans des fruits comme ça. Vous voyez, hein? Regarde. J'ai même des fleurs comme ça, qui sont des légumes que je mange. Vous voyez? Comme ça. On mange la vitalité. On ne mange pas la nourriture morte. Notre peuple passe son temps à manger la nourriture morte. Les poissons congelés qui sont morts depuis très longtemps. C'est pas la vie. Tout ça se mange creux comme ça là. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Avec une joie immense, il est temps. Donc paix à vous. Réveille plutôt pour moi. Réveillez-vous. Miao Kimvuka. Voilà. Nicolas Wassé moi na biso toza bato oyo nzambe apesaka nguya na moto na ye katango atina biso na mission chaque moto na mission na ye ayela sikomanga yo mission na yo eyela po okokangela kaka mais obundela milimo oyo ekangama bisika mosusu oyo bandeko bayebi kominga nalala na butu nakanisa na ntongo nango na butu nango nalala na ye olamuka na ye ozwa ndoto yo na kati ya zamba oreklame Combien d'une semaine vous dites? Combien une semaine? 3 jours à 2 jours. Il y a 3 jours. Malheureusement, qui est là? Ah, mais quel ami que le bébé tout le monde a tenu tout le monde a été. Quand tu vas pas na tata, na kati ya misala ki tata.
apesa biso connexion apeko ozoluke na bomoi boye ozozwa ye te tala mosala azosala kote ya azali na kati connexion eyaki na ndenge ya molimo namoni na kati ya zamba olati biloko na bino ki bokonzi ozodeklare papa ancêtre mais bancêtre bino bobanda mokili na bino oyo bitoye kokuta oyo bino bokei kasi bana boyisa biso kosepela mokolo yango tosepelaka te plus tozokufa pasi plus kele plus te plus te tozokufa na kokufa mpo na nini donc bino bakoko bosala mpo na biso race noire mpo ezala bien wana oloba ngasi na ye nakuma nazotala yo ye nabengi yo oyebisinga tata mwana solo nayo eza te mpo naza na connexion moko boye moi tokomona yo ezalaki te kasi mpe nazalaki mpe nzambe mpe fo mokimbango mpe akatani connexion kalakisanga ntango tozoluka ye wana sikonga mpe naoyebi so na ntan wana nauta kokota mikolo misato nauta kokende ka zamba kala te na publie mpe video yango nazwaki mpe mwa batan ebele mpo na nini mpo nazwaki 3 ya briske nano esalami nanga te nayambaki bato mpo na 2 azalaki na maladi ya mpese na moko maladi ya mbaso mpe eya kosila donc ezalaki lokola défi bakoko banda kotambusanga donc ngongo oyo bandi oloba pena lokola loba eza 3 jours 3 jours donc ezalaki pena donc na ngomba so tuni ata mama kongo alakisi oyo mtatala na bavideo nanga akolakisi naseki baya matondo na ngai nazwa témoignage mpona alakisa bandeko nyonso baninga mpo na ngai ya kobakisa wana eza nini omoni nakozwa exemple na 2009 tozalaka conférence ya papa Fino Kimbangu na Mbanzango leta bafongola président Fino Kimbangu babi te il faut tofongola molimo santu po banekanga wana président Mbanzango ti lelo nefongwami tosala réplique fale tofongola yango kasi ozala na molimo ya liswa molimo bamona enini eleka likolo na 12 heures to minga namonaka arc-en-ciel étouré soleil na kati ya soleil na moto ezopela na moto ezopela ezopona bato nango kiangani alobaka bien kiangani oyo aza na kamba alobaka bien oyo nyonso ayebi aza na eloko ya bato ya nzambe il faut amona nini esalami likolo justement namona pena oyo etali pena likolo pena boye wi arc-en-ciel pena tourne soleil ntango atourne soleil apesi moto ya makasi na kati ya soleil wana bamosusu bazokoka te bamosusu bazokima bamosusu batelemi kaka ti tokota na kati ya nkamba tokoti na kati ya nkamba na conférence ya nkamba wana etofandi po mokimbango alobi batuni papa kiangani alobi ayebiso chef coutumier chef coutumier bino wa bakonzi ya mboka kindoki ekomi turo tokomolesesa na biso kasi nga na posa bopesanga biloko wana bayelaka papa Fino Kimbangu nini bayelaka ye poso yanguba kiangani bayelaka ye poso yanguba bayele poso bitabe makasa bitabe pardon makasa bitabe funga na bino bakonzi batambola na Lion bayele na mambunda moko moke tobenga ali kembe papa Kimbangu atuni bango bopesanga intervention ya bandiloko boyeli ngai balobi mbunda oyo tobetaka yango chaque 0 heure tata Kimbangu oyo akamba tiangani alobi opesanga intervention baintimité ya biloko oyo boyelinga abi mbunda oyo tobetaka yango chaque 0 heure so tobeti yango na 0 heure ndoki nyonso monde entier place ya za soki ngonga oyo alamukaka eza kwa misisina tobeti tobongami toke donc baza donc likopa ya banstora te ya batora te ya Congo qui a dit kiangani alobanga nini bino obeta yango na 0 heure nga na kobeta yango na 12 heures ingeta wana ngonga balobaki ke oyo ebetaka elamusaka Jésus Christ abandaki mosala na 12 ans mais misala na biso baoyo ya pole na ndenge ya bomoto tosalaka yango na 12 heures na ndenge ya molimo tosala yango na 0 heure à 3 heures banyonso wana tokei ngeta ayesa bango na kobeta yango na 12 heures après kobeta ngonga ngo mbunda oyo kobeta po bolamusa bandoki boyeba ndenge azobeta ngonga oyo po bato akisi ya misala mabe babima na poasa tomona ngo wana nkamba bashanguma oyo baloba oyo toyoka batémoignage ondimaka te bawota baoke mpe bakembanzana banini oyo opesa témoignage donc parole oyo ya Fino Kimbangu
ndenge alobaka tokozonga na vutuka ana pambu nzela donc pambu wana kitwadi na biso yango oyo biso na biso tolingani te tolinganaki te mais tozolingana deja mpo ngongo ekoki ngongo ekoki kasi mingi ozososola te bamisusu baososola te mais yo ozososola nabotama na likabo yango toujours nazalaka na likabo yango po ngai namonaki te quel prophète bokoya koyelisanga mpo na kondima na parke mbango basololi donc nazali mpenza vraiment wana na kati ya kitwa nga mposa na nga ezalaka tumi kopanza sango wana baninga oyo bayebaki te bayeba oyo balunga bayoba yango po bayoka kasi bayeba te bakendele ndenge nini na biso nde opesa ne nguye epesani mpo mama ekela moke oganga partout nyonso wana oboyo yango te eza nde misala toyaka nde tobotaka bana chaque mois naza na mission na ye comme mpe nzambe mpa na biso chaque mois na mission na ye donc nga so nakanisi yo après 2 jours ebe nazwaka na ngai mpe so nakanisi yo te tozokutana te kasi nakanisi yo kaka nakutaka na ngai na mama ekela donc connexion pene ezwama na biso eza moto oluka ye omoni Merci papa Mukende. Les jours moko boye kutu nenga naza en États-Unis nalalaki moko boye parce que nayebi mama ekela mute. Pona banda kolande na réseaux sociaux na Facebook nae les jours moko boye nalali na moi lokala kendeki na Congo. Sko na Congo ngona kendeki na ba clôture nyonso ya bandako mwende na ba Congo ndenge zaka ba clôture ndako bazotia ba couleur ya ba Vodacom ba réseaux sociaux nde batiaka sikoyo na moni nyonso to bakomi kotiaka ba photo ya kimbangu ba mama kimpavita bato akalakala ba misukutu nayebi bakombo na bango te sikoyo mama moko boye asalaki témoignage moko boye afingaka soki bato ya kimbangu soki ndenge mama ngo pasaka mpe na poto tellement sera nga mpe nazosala mpe ba recherche na ngai ya koluka koyeba vraiment kimbangu yango azalaka nani nalandaka mpe message ne me naomona loka mama ngo babetaki loka azwaki loka babetaki ye après akomi kotémoigner makambo ya kimbangu siko place oyo basalaki bafoto wana partout na bamiri batieka bafoto ya kimbangu namonaki mama ekelamu azalaki wana ye sikoyo asalaki moto moko afilmaki bamakambo wana ezalaki koleka bato bakomaki koya kokumisaka kimbangu bato nyonso bazolobaka makambo ya kimbangu après siko ntango tokoma okende bagarso batuninga bi sere yo mpo ozotaki ozala kuna koto utu komona makambo wana oyo batie kimbangu osali na ozwi bani tenga bite ba image eze pala ngate ba image nyonso eze pa mama ekelamu boke otuna mama ekelamu azala ba image nyonso ya makambo oyo touti komona kuna nga azalaki na pareil te mba moko na sutuki na pongia na sutuki na bia na beta na mama ekelamu nde na yeko se tombe na ndeko na nga oyo vraiment azosa vraiment mosala vraiment malamu kitoko vraiment bakulu nzambe oyo papa kimbangu abatela ye vraiment merci tata Mukende. Pasteur moi Cynthia mobali série akima ye mo États-Unis apemi azongi masanga ngabota angabo so makambo basa na bango baka koluka yo bayaka première na ista na suka piste avion natangela bakoma pasteur na lingite mudamuda se débrouille Théo du matin pasteur la copia ta bise pas wana nga mo pena mitengena minikesa te na lela sa oteleka bonde sa otela pe mo sango pe boye na talie te marié bi kopona apona ai bi kopona Annette Moïse Mbie abi kopona apona Eliane te Eliane na pétage discrimination na benga ngone ngwande to sale lango boy ça ne va pas. Écoutez, Jésus ne nous appartient pas nous les Congolais hein. Yesu akufela ba européens, akufela ba américains, akufela ba tunyoso ba juifs, tout le monde les asiatiques, tout le monde. Jésus n'est pas congolais. Excusez-moi quoi. C'est-à-dire que c'est des histoires Fuck Jesus. Hey, les Africains, arrêtez de croire à la Bible. Hein. Maintenant, vous arrêtez vos conneries. Parce que l'Afrique est en train d'être pillée. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont mis des murs. Et nous, on va croire à la Bible. Bana Congo, où ils ont un message pour Nabino. Botika ba distraction, bazo distraire Bino. La différence, regarde. Regarde, je sais pas, c'est des conneries ça. Fuck! Ok? La Bible, je sais pas quoi, le bordel. Faut le mettre à la poubelle en Afrique. Faut qu'on arrête. Vos testaments, poubelle.
The people Africa is kill Africa people. Bana Congo, où ils ont un message pour Nabino. Botika ba distraction, bazo distraire Bino. Voilà. Cette Bible. Regarde, moi je les déchire et je l'assume. Parce que l'Afrique est en train de mourir, putain. Vous croyez Bible, Nouveau Testament. Allez, poubelle. The people Africa is dead. This is El Toro. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai coupé la Bible, vous avez qu'à cliquer sur ce lien qui est en haut. Parce que je suis vénère. Check ça dit. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Otep, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.